ngai nde sikoyo nde wana ngai mutu nayaka na masolo babengi kisi na ba groupe to théâtre groupe aliboso e banda eza indépendant eza Chic Choc Loyenga ba groupe tout et ya sima Chic Choc Loyenga Tsaka la chance aye au voyage à Kepote l'air azongi balongola ye alele via ye ko récupérer ndate na Chic Choc Loyenga on va ndenge bajani bazalaki bapo bazalaki bajani ba osa théâtre on bapo ba osa théâtre nyon surtout mutasala masolo to eza ngai on va parler ata ba succès na bango ba simba na ngelo te yo no kota makambu tu ngande munasa ndenge tozaka boina kini fo simba kisi soki olingo voyager soki bokena dimension kisi to voyager te soki olobi orene te osimbi kisi to voyager te na soko tuni ba vieux tout en kala ba yebi donc na bana kozala na bango na tambolaka na bango ngade da bandi vie ngadi yo so ba solo wana mangwa wazate bambalo somba zate na mouvement man shogun a memela vie sac baketi fallait via ça la publicité non Mulex ebi ke Mulex ayate toluka Mulex amoyate via ibsi shogun bilamba via la takala tsango shogun alobi belela vie ngadios bazongi sango ata 1000 fois akoka te ti akoka azalaki ne mutu asalaka théâtre te azalaka tofana na quartier atala théâtre te eloko te deka pire petit non ebiso solo te omampane ngande kumu na rapelaka bango biloko mosusu ata tofani na bafe mbalo nga mutu nazongisaka bango omoni siko bana besobe bazabana na biso te mosobe bango bakobenga ngai papa muyombe gauche aza wana avie na age avie aye na kati ya mouvement aye aosala te afandaka na mouvement neti apo akamaradi na nga pi masa na nga aotanga chik aokoka aye pa avie vi akomofutele chik Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori, mama moimwene, mama mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Makanda boyigoyela, ungeri ki makanda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Shadombala, Makingumba wele. Bonjour, bonsoir, Balandino sur Metro Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, c'est Oyo et c'est Pesa Kabino, Topi Oyo et Ambela Kabino, toutes sortes d'artistes et comédiens. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec fondateur, Topi cofondateur, il y a groupe Chic Choc Loyenga, OP Azali, Leki ya Vengadios, président Ngadiadia, Otokobe Tanel Solo par rapport, il y a groupe Nabango, Chic Choc Loyenga, et puis par rapport à la vie artistique, partout dans le monde, merci à tout le monde. Metro Makengo Tapis Rouge TV. Continuez à s'abonner dans notre chaîne et comme ça, la biso vraiment plaisir. Merci à Boss des Boss, mon papa, mon patron, papa, Metro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, Bazolandanga, depuis Suisse, dans la résidence Nabango. Merci aussi à sponsor officiel Salon Flori, dans Suisse. Merci à Nes Makia Didiataba,
papa na Jonathan et puis les cœurs de l'homme Irène éclairage public aigle royal aigle jaune moi si merci Montréal héritier Zamba Soka Fongola on a invité du jour na biso ndenge zalaka voilà merci à tout le monde voilà Fondé bonjour qui m'ezali voilà les loto yambio na émission sur la découverte grâce à papa Métro Makengo Zolanda depuis Suisse na ba fan na bino tout ba sepelaka na bino nde balobi to lukabino lelo to sur no mke par rapport il y a mouvement ndenge tikala venga de ça fait ba né belé ça na bino te bino bozali mais quand on expliquer groupe Chic Choc Loyenge ndenge bo évoluaka sans président na bino azati bo évoluaka ndenge ni to mona ba président mususu bazate to pa ko faire voyager groupe Panzani so bino secret na bino zala non nini bon na sepeli na parole oyo bazolanda oyo ezali nano fondé olari ofututu donc babenganga fondé olari ofututu ye moko ngarera ngadios moto asalake ngana zala fondé olari donc tio ba omona ngadede azo jouer soka osala ba carnaval tout ça qu'on sort ngadera soka osala carnaval les ngadera tezaka ngai ya solo ngande muto na sala ba carnaval to voyager les vala ba shogun ba yebi donc ceux qui ont voyagé, mutasala ba carnaval partout ngai. Awana kisasa ndio baona ngarera osa carnaval na banina ba skol. Soko bomi ngarera tezangai. Vraiment. To sala pièce na 99 on a sala na ngarera fonga Dios. Donc fonga Dios na vrenga Dios tezangai. Parce que zayo vuma kotala yo boy kotala venga Dios dans longolati. Ko baksate. Voilà. Donc to bana ko sala biloko belé na ye. Asala makampe belé na mouvement oyo mouvement soki omoni ke ezalaka bongo po na ba groupe to théâtre groupe aliboso e banda eza indépendant eza Chic Choc Loyenge ba groupe tout et ya sima Chic Choc Loyenge à part groupe Salongo groupe Nzoyi zomona à part groupe Salongo groupe Nzoyi na minzoto donc groupe oyo ezalaki ke indépendant ezalaki ngarera abanda groupe na ye moko azwaka baninga na ye aosala banzonzi nzonzi ngebanda kala depuis ba 82 nzonzi ngebandi mutu abanda nzonzi era ngarera zompane ye mutu auta wana na nasali groupe te ye mutu banda histoire ya nzonzi ngoyoka wana wana bino bozamike ba masumbu ba ibale mondial ba kufa ba mopepe ngana okende tina ndako mopepe kozwaye o ba voyager na vie na okende ndako ya masumbu te wana nazana ba 15 ans 16 ans zoma nazokende ba ndako ya ba mopepe na mbumbu kuna na okende kozwaye ba voyager wana vie ba mécène bazaleka bata musique parce que bata musique ngo bazalaki mingi ba mécène ngo bazalaki trop bana lemba wana bazalaki siko ba pire po ngareda azali mwana lemba mwana lemba de ngande na zabo biso ba bota ma biso to bana lemba to bota mana lemba to bana lemba siko ba mécène wana na ba kofi tout bazana kati wana zo sa musique ta zo pesa bato banini mais azaki mécène aningaki maka musique siko bango mutu basunga ngareda na groupe na eti ayi ko sala groupe zongo mpane donc ti babenganga Chic babenganga fondé eza pona ngadeda yemo muta imposanga po bango ba ko sala théâtre normal ba ko sala na bango donc ce que comprend bien est fondé tant que Chic Choc Loyenge bandaka yo zalaka parmi tant ba bande yo zalaka benga ko fondé ngana nazalaki via zalina ba masa na ye mwasi na ye aza parmi ba fondateur ya groupe ba masa na ye ba ve makiza bazaki ba parmi ba fondateur ba cofondateur ya groupe ba mungita ba nani ba losombo ba mangwau ba nani ba papa Ntsakala pesa te papa Ntsakala ya koya zomo mpane papa Ntsakala zalaki na groupe Salon et na groupe Nzoyi wana ezalaki ka radio apamba wana nini te télévision ezalaki ka groupe Salon groupe Nzoyi balekaka na radio Ntsakala zui chance aye voyager akepote lera zongi balongola ye allez via yeko récupérer ndate na Chic Choc Loyenge voilà soko place makambo e banda yango wana ndenge kenda donc nga soki babenga nga fondé fututu po
bavie bakosaka théâtre normal ngai nde sikoyo nde ere wana ngai mutu nayaka na masolo oyo babengi kisi kisi osimba bakisi kisi pena po groupe ebima doyo banda osimba bakisi leur groupe ebima bato tuna tangeli o banani o bazalaka te balongwa na bango bambalo so balongwa bamangwa balo histoire wana mutu ayebi yango te apart ngadi ya na ngai bino mbale mais mutu asimba masolo groupe pena tanta babenganga foto ato tuni bajani tuni bapo bakoyebisa yo bashogun bakoyebisa yo babenganga futu na bamise baalpa bakufa banini mponga munazwa okese ezaki promise tosoli na bango bakomi shik loyengelo groupe wana yango siko bamise bayaki na idéologie babenganga fondé alivier pas yango aemami gabi te fozala pena ka fondé donc etikala pe c'est ça. Voilà, merci mingi balandi nyonso bozolanda biso na Métro Makengo Tapis Rouge TV. Merci à tout le monde, merci aussi à Nes Makiadi Diatabao, papa na Jonathan, sans oublier Foule Lukisu chinois noir zolanda biso depuis Chine. Merci à tout le monde au bozolanda boza branché scotché na Métro Makengo Tapis Rouge TV. Les Sarabino, bon continuer qu'on s'abonner, ça fait vraiment plaisir. Merci à les veuves de Giro @gombo depuis Belgique, Delcine Jolie na Belgique wana grâce à Likilandas champion de champion en France wana ba vrai na ngano so wana Lyon Rose Mieke Blanche Mieke. Merci aussi à Lisette Mola Soko Motema Gelo qui soka soda poto ya Lydie ya balé qui boza vraiment ebelé fondé de pouvoir tozongelio mais quand on expliquer balobi bino Chic loyenge oui bino banda idéologie yango wana ba nzonzing mambo ebelé mais c'est comme si banda ngada de voyager kenda poto groupe ils la reçu d'impact groupe bactère bayeba na kali souté bino bat botika na groupe mosala ka be forte ya ko bimisa ba o bazoya to bazala wana tondeni bon pour maison ezali groupe ezanango zongo pana ngai pe ces derniers temps nga nazalaki te nga pe na ye na voyage ndenge vie a voyageaki avant vie a voyage nga na voyageaki vie sikoyo aye kolanda na nsima na nga pe ye pa voyage bon sikoyo groupe etikalaki bao batikalaki bashogunu bamami dzokisa banani bafula banani barobert bango batikalaki na groupe na elongi ya kala na mama donc bango batikalaki na groupe lenga na ye kokuta bango na groupe nga be mais finalement les bino botikali na groupe mais comment fait-il groupe et marché te on va ndenge bajani bazalaki bapo bazalaki bajani baosa théâtre on bapo baosa théâtre nyonso tu mutasala masolo tu ezanga on va parler ata ba succès na bango basimba na ngelo te yonne no kota makambu tu ngande munasala kota tenga na kota place mo tanta mbamo okala ndenge za na ba groupe ezala bate ezala musique ndenge tozaka boina kin fo simba kisi soki olingo voyager soki boke na dimension ya kisi to voyager te soki olobi orene te osimbi kisi to voyager te donc pour René faut uta donc réalité eza yango na biso toyebi ngakuti bato ba théâtre musu ya lelo ngana yebi bango te nga soko tuni ba vieux tout akala ba yebi yo banoko donc na banako zala na bango na tambola na bango ba mona ngaka moi jeune ma petit moko leki ngariade nga partout ba benga ngariade so tuni ba vieux masumu donc tuni ba vieux masumu ata ba nani ata ba kufi na bango awa ba tebele soko tuni ba mama bipendo ba yebi so ba mona ngariade otuni ba mo pepe ba yebi so ngariade fondé to kena malembe na to zongo na place wana fondé mais quand on peut expliquer donc ndenge za wana ba sixo bato ba no sala ya kala wana bato be ba wanga na baloba ezala kaka normal c'est que ba makambo kati ezalaki te mususu ezanini omoni be équipe ata ya balle ezala omoni équipe bango moko ba sima masolo mais ba joueur bo beta la bino donc ndenge za donc ndenge za kindet na donc kota eza ba toile ba saba sisi ngana yebi sa l'air ngade da bandi vie ngadio so ba solo wana mangwa wazate bambalo somba zate na mouvement man shogun a memé la vie sac baketi il fallait via ça la publicité non Molex et que Molex ayate toluka Molex amoyate via ibsi shogun bilamba via la takala tsango shogun alobi belela venga dios bazongi sango ata 1000 fois akokate ti akoka azalaki ne mutu asalaka théâtre te azalaka tofana nani na quartier atala théâtre te eloko te donc eka pire petit nga oyebiso solo te
donc et puis petit mutu ayebi histoire ya mouvement oyo kolekanga zate mutu ayebi yango mutu akoloba aloba kolekanga ayepa na yo avandi awa nga na vandi aloba oyo eleki nga eza te okompane nga nde kumu na rapelaka bango biloko mosusu ata tofandi na bafe mbalo nga mutu nazongisaka bango vie ozoyeba su boyoka peti na ngai ya solo mpo ngamu nayebi histoire bango bazalaki na biloko na bango ya kobotama bazalaki na bateatre na bango ya kobotama sikoleri bazosala eza lokola wenge te bato babima ebele na wenge bazalaka mais nde babima na wenge bazalaka mais jibe aye nsima ye mutu aye kosala masolo ke kombo ye rene lelo te wenge mais bango bazalaka na bango ya kala jibe aye nsima ata bolobi histoire o jibe alobaka wenge ngai Didier Marcel le ayembaka wana et vrai histoire vrai mais l'air bango tout balongwaka na Chic Shop bamondweri bagau banani tout bazaka na ba Chic Shop balongwa mais l'air ngadera bandi vie ngadios bango tout wana bazalaka te bayebi place eutela te succès ndenge omonaka baloba Chic Shop loenge de ngadera ngadios ezaka ya mutu te le balobaka wenge maison main de Werason donc eza ya wera. Donc c'est ça. Inutile ya kosalaka ba décision ezate. Eloko ngarera mutabanda. Banzonzingi groupe. Ba sans souci a witi poto na kimbanseke kokodia nzombatika na poto. Lera ye balongoli bango. Balongoli bango na la voix d'Isaïe. Allez lera ye a oluka ba ya na Carrefour des jeunes. Bakutana na ngadia dia. Tala maka venga do service bango sala mouvement. Bozana bango déjà bazaki na succès bake poto baye zo mpana wana ngarela na ke poto na ngarela botama na poto botama na poto na Belgique ya solo za manegra père na biso alaka vice ministre agriculture ake poto na kala batindi bango mission abengisi me na biso ake abandi ko bota ngarela na poto donc ngarela ni la famille ba botami ye na oya mibale to za 7 deux garçons 5 filles mais bato wana so ba mona na bato ba mona lokola ngai to za biso mibale mais oui to za biso c'est siko fonde to ke malembe siko tongo ba makambo oyo e komela ka ngadede ba makambo ebele lo ba mpona ngadede ba amela bato ba mbongo ngadede sala bo siko yo en tant que pilier ne ozaki petit na ye do leki na ye propre et puis ozaki ma bureau na makambo susu ya libanda siko ba makambo wana nyoso e komela ngadede ba bokela ba malade eza fruit ninga mela bato ba mbongo za sala makambo wana komela bongo lelo pe ne bato ba kima poto kima eza solo tondeni te eza penza bongo te Garera le asalaki makama ba ngulu le ezori biso pe tozaka na bakopo wana tosalaka bato bakenda eleka biso bafundenga na ndimbo bakenda yebisa yo ngai tokenda ngarela le awuti pota komi na Kisasa kokoma komi asalaka pièce moko pièce wana alobela service social à Congo siko lera olo ba service social à Congo bayaka baluka ngarela bakani kutu jani na po awa ka place ovani na repete ngarela ya habité lokola zaka teti akenda tikuna na nini bakanga ngarela na mikanda na ye babi yaka wa yo na poto kuna na Londres boza bato ya banini yeba kala na Londres concert bana obeta te depuis kala ngarela zaka kombata bakenda kuna bakomi kuna na nini ngarela vandi batela ngarela cassette babi yo oza kombata bo bakanga ngarela ka nini na babi yo fo salela makambo ya président ya république o salela makambo contre président bakanga mikana ngarela après nde ba ko récupérer mikana ngarela wana bakimbuta banani ba Pacho Panda ba Francis Kalombo ba mama nani Sylvie Moleka bango to bakenda na bakimbuta bazwila vie mikanda mikanda vie zongi zompa vie bakanga e 3 fois l'era yake po makambo ekomaki politique métier makambo kabila bani ye aza combattant bakanga vie to kenda vie koti makala to samba ngamo na vanda to zaka ngana vie parce que beat c'est au Canada to vanda ngana vie na chuda to vandi boye basala masolo papa basambisa vie batuna banda bakanga vie 2 mois alaka na prison
nano pleni amona tosengi bapesa ye liberté provisoire ngalera tosengi o futabo toluki moye bajipo nyenze mutasala masolo wana na bakida zokopana na ye moko nano ye mutasala masolo wana nano ngalera bima batu basala masolo ya jipo nyenze na akida zokopana bamuntu basala masolo ngalera bima na prison bapesa mbongo bafuteli ngalera bima ezaki na onga bongo muto ezalaka te ko alia mbongo batu nini rien lokuta ngalera azongi poto ezaka kimotema mabe awo ngalera osala makambo ya bamama olive banini bapiri bapetine babako travailler na vie bakote la vie soki o vie alinga kabila te afinga mama olive banini ale après makambo lele ko bima ale les mêmes batu wana bakati vie pour bakozaka na batu wana bakata vie makambo les mêmes batu wana baye obwake la vie malade mama olive alobaka bingalera na bunga na goma likolo na yo nazaka mwana moke na bungi na goma likolo na yo siko na lukaka na mona ngalera boye première fois na mona siko tellement moi ça présent na présent ba intéressé par ngalera ba tu groupe wana tu balaye wana moni compte ali ba yeko boake la vie ba maladie makambo ebele via dai etange nga moko na laka mutu siko fututu makambo to ya mota makako na kota na tala na comprendre makambo na elimina nyonso via zonga normal na boma makamutu azala sona eloko ngai nde naza boye lokola nga moko nazongaki na mouvement nayebi déjà nasali makamutu mouvement omona ngo mikolo ezwi nanenga vrai wana baza bana omoni siko baza bana na biso bango bakobenga ngai papa moyombe gauche aza wana avie na age avie aye na kati ya mouvement aye aosala te avandaka na mouvement na chic choc moto akomi kola ye toki tovandi basekisaka bato verbi te yo fo jouer azwi ye ngana oyebisa ote mpo nazokata kutu baka mosusu na obina aloba eza pasi bamosusu balaka bamécanicien bamosusu bazalaki atekaka banino bakamundele bamosusu bazalaki bareceve vie moto asali bango acte déposé na nsima ya vie na kombo ya vie bato tu baprofita baoyo balongwaka bazongaka na ye bamoni succès zokompane mais succès wana place euta boyebi te ebele ti bavoyageur bakenda bapoto bayebi te soki makambo wana euta mpe ngai monasala nde toloba pende bajani bapo bakenda bapoto wana yo pozamla bango soko otuni jani otuni apo ti baosala succès na mouvement moto asimbaka masolo nga soki mbongo ekoti na mouvement balongola parti nanga bapesi na te nasali masolo comité de recherche ngai nde mpona sala yango sikoyo mpona sala yango sikoyo eza bongo tinga na ye nazongi naozongisa mouvement normal benga dios ayebi makambo wana ligoro te ata omonaka babango ao bana bazalaki bambalosombo bayebi te histoire ya chic choc ti ebima nde evi asala kombo wana ti asala groupe na ye asala ngo ye moko na ide na ye ya mutu te nga sikoyo tanke ye moko na baministère lokola na integraka musique na groupe baobenganga fonde ve moko abatize nga fonde olario fututu wana ezali ngamu na ya na makambo ya kiniata oyo babengi kiniata wana ya kiniata fo benda mpenza yango wana kiniata yango babengaka motu soki ameki alingi okota duma duma sikoyo fo kata duma mpenza sikoyo yango mona tokata bato tu duma bano tu baya eza fierté na biso ozwi bamoyombe gauche ozwi vie de loin ozwi bapo ozwi bajani ozwi ebakata awa omoni baseria kala via ozwa azwi yo boye ovanda cheye ebakata na anita baye nzela moko anita la japonaise via zoletsa bango tolalaka na bango na nga na ndako epa vie osala ba makambo na butu banosala bango te nasala bango makambo te
soko tourni baza ba fille belé baza na ba États-Unis baza ba Yuyu ba Nicole ba Costa ba nani baza belé batakala ba Nicole kitoko ba bimé belé vie muto asala bango azui yo comme vendre chez vraiment ako futelo classe net apo a camarade nanga puis masanga aotanga chic akoka ayepa vivia comme futele chic après via que poto na sima ayokuta po azo jouer ngam nazo na loboko ngado ngam na yebsa masa osala makambo ba ventile belé si c'est comme ça faut bana osa théâtre o tina okoka tenga bina jouer na loboko répétition Jani chef ya répétition wana chef a groupe Josco obi Josco a théâtre yende mutu aka chef a groupe ba Josco wana tout ba uta chichok nga bimisa ba terre belé zomo pa vie air wana zo futela bato bandako ba vemba le sombo on futela pe ba parler azule parler trois façons be biloko to andako soki vemba le sombo bandako futela c'est grâce à ngaria est-ce que wa simi makambo lo ba vraiment fondé makambo lo ba ngai soki makambo ngana zo lo bana yo c'est muta chetem ovandisi wana obombi nga o mission ngana ina vandi to sala émission na grâce à Makengo to sala donc ndenga na za boye ngana yebi parce que la tout le monde ndenge zala on ba o ba kufa be bale ba so tuni ba vie masuma ayebinga na lelote wana bango ba sala tete ngana vandi na ye na nini na vandi bo na otala bango titele sana za wana père wana ngana yebi ebele ba yebi ete mais ngana yebi na ovanda o la kisabango théâtre ngana vandi bo na répétition via sala ngada contre sensus ngana OK répétition zomba et dans la réalité théâtre ya lelo bato ba okende ba vitesse so ba pecho ba okufa faut ba okende ba vitesse ya bango ba kisi ya bango ya rapide biso pene za bokoko biso pena bokoko pena otobota manango j'étais o ba pera biso ba osana ba onatra ba oni na zui mo kisi pour garder protection biso suko bilo ba bokoko mais ba kas ba retour na iso ba chef coutume yango bokoko kanga ya kimi ba ye ba ko kanga omoni ye ba kanga kai aobima po aobima za senso zoma bani ye pena makambo etali neti ngarera boye talaka azalaki mwana mobutu ngarera OK na ndako ya mobutu alali théâtre te akena ndako ya mobutu alali lelo asali 2 jours 3e jour azongi zoma bani ngarera azana makila ya mobutu yango bato tuba yaka mingi alinga bango yesuko bamansa nomoni neti baprésident Félix baya na ye ngarera osala bapibisi ya banini ya bakompani ya baya na ye baprésident Félix ayebi ngarera ya bien ozongo mpa nayebi ye très bien mpo azalaki camarade aya na ye via osala bamarare na line banini wana babiloko wana to ezali bagrand frère ya bafélix ngarera nano Félix ayebi ngarera très bien président Félix ayebi bien ya bien ozomopane ye azoya na ndako na bango baliaka na mesa bayebi ke o ozomopane bato oyo baprésident Félix lokola aza mwana mboka banini aza bato oyo bakosoutenir mpo ngarera aza ikone makambo ngarera sala mutu moko ta théâtre asala ngo banda théâtre banda basala basuccès mais ngarera tonisa bastade na Goma moni mama président aloba yango na Goma abunga likolo ngala plein toya na Kisangani plein toya na Lubumbashi plein tokenda ba Brazzaville tokenda ba Gabon ba Rwanda via zotonisa stade mobimba yemo on comprend diloko mona kaba o mona kaba wera ba maneko sala ngarera sala ngo déjà. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Vous avez vu Métro Makengo Tapis Rouge, on a fondé des pouvoirs, fondé Futoto. Fututu, donc fondé Fututu. Donc, on a dévoilé, on a pas dit que l'histoire, il y a chic choc loyenge, n'a pas outa awa, mouyome gauche, babima awa, batue belé bauta awa. Donc cela veut dire, tant que bêta masola, phénomène à outa. Sobé, donc, sobé, dans la source, wana, eza chic choc loyenge. Donc, on a fondé des pouvoirs, on a dévoilé.
défendre nga zo loba nga s'exprimer par rapport ya ngada ndepe bakanga kaye ndepe kenda poto ezanango ndenge bato balobaka wana te. Merci à tout le monde, merci beaucoup de s'abonner à la chaîne Abisso Métro Makingo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Merci aussi à la patronne, à la baronne Nanouma Tazolandanga depuis Bundes, motema fa de gol mat voilà en Allemagne. Merci aussi à papa de papa, mon papa Métro Makingo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Métro Makingo. Métro Makingo Azolanda. Bon mkolo chaîne fondé alors tout le caillot. Merci fondé de pouvoir. Tout nos sous-questions mon robot pour tous abino taming parce que tout le monde besoin répétition. Montréal héritier de Mozomo extrait répétition n'engue besoin répéter. Ça la paix moi genre moi propre. Viens regarder ce Zolanda yo na minute à Londres. Tout peut se voir Motebele le président. Fondé de pouvoir. Bah tout le monde a départ na kata groupe Chic Choc Loyenge et l'équipe moi trop banda président ngada a voyagé kenda pour tout le monde a Mami Jokisa balongwa ba Robert tout le monde ba nani ba zebele ba terre ba zebele au balongwe. Qu'est-ce qui s'est fait que nos bactères pas na confiance wana te ya kolongwa ba kende ba sala ba mouvement na bango. C'est que bino bozo gérer bien teto bazo mona eloko malongwa eza na kata Chic Choc te to ba un na bino ke zala yango esali ke ba longwa tondeni. En tout cas merci na question mais la vraie question mon groupe Chic Choc Loyenge ndenge za boye na minute bato wana balongwa point Chic Choc Loyenge c'est école eza université ya groupe théâtral bato tout bayebi ke eza oko pa eza na bana soki bakomi na ba niveau na bango via gérer la groupe théâtral la moto toi gérer ata vie eza le seul groupe OV à qui paraît même et compte combien nini combien o bino bomoni bopesi esili ye atika calibre et koko sala makate na groupe moko ata contrat to ya zwimbo ne ya zo aka bopesa nga ota o wana bokabo et sala makate siko via atika la bango groupe la gestion tout ya groupe bino siko ba entrer tout eso kota bango balia kana ngo comme il faut via qui parate et c'est so combien d'années so ba 5 ans ngo via zo ka mbongo te atanga ne na yabo na kipana nga makambala te biso ki parate biso ki pa makambala parce que na voyage longo tiki moi na bana no yo s'installer à pour les mbongo groupe te biso ngaku na yeko tiki eloko te le to vanda so to bina benga mazozo o apesa biso place wa koyebisa te ko kuta ba nyongo so ya ba 5 mois ba futa oui ngale na muta futa ngo nyonso yemoko atini mbongo to futi abinga moko na bakofuta tala kaka bo sala mengale da yemo muta futa ka place afuta makamu nyonso tu ngale yemoko siko mbongo bokoti akekenda ka wapi so comprend eloko wana eloko esala ka poani l'air ba otikela bino le sale ba makamu moko boyende ngale da tikaka awa balongola mutu te ba o tu wana balongola ka pona bango moko ata bake wana balongwe na bango te awa balongwa te abalongwa iba po bango wana bajani bango ju wana po azoloba abi wana ngana zalaka directeur na groupe wana po muta komisi apo abana osa théâtre ngane eza lokola ovandi boy oyebi makambo ya camion te ba biso lelo fo bana obo kumbaka ngai zo pa ngape munyu akomisa kai directeur ya production ya groupe yaki Frisha Freddy Buluku a voyagé que poto ngana ebisifi il faut ye so saka na Titi Elvis na ebisi ngabi il faut apo ebi ke apo ko makape directeur la production ngaka so pa ba Jani eza vie avana na mbinza kuna na nini Jani akomo vanda akoma neti mwana kasavu ba mwana kasavu kombo na ye Lola mwana mbinza kombo na ye Lola mutu akomisi Jani Versas ngareda a façonné avant de reparler makamutu pangala ngareda zuenda asane makamutu Jani aza mwana za lokola neti héritier pa ya wera eza ndenge Jani azali mwinde balobaka héritier pa wera ndenge Jani azali mwana pena ya ngareda do ndenge Jani azana atoyele $1 million osane groupe te ayebi groupe ne yango mutu aka chef a groupe tirelo yoga Jani oh eneno directeur ya groupe apo be balongwa na bango te bakenda vie ayebisi producteur balengi bake groupe bata théâtre belé ebi ke vie ayebi lokola bayeba na pote wana vie awuti mikili sika ayebisi producteur visé bimika ya 4 personnes vie mutu ayebisi producteur bango bakende nano pona
bakende nanu mpona campagne bamosusu baolanda nsima oyo soki bavandaki bajanine bakenda te vie moto akotela bango bokende producteur alobi ngadada yo lokoyo oza mikanda no foya fozala neti leader ya groupe oyo nde naomema groupe ebele boye mais ngadada l'air bazwi visa ya 4 personnes ebima ileki ya sans soutien ozokompa meteo okompa navie nani shaba okompa soko tuni vie shaba yebinga très bien ayebinga moke bango sikoyo esengaki nga sikoyo natalaki sikoyo natali oyo ya biso fututu te na fulu oyo ya biso soko tuni meteo oyebisa meteo azalaka na chic shock meteo na chic shock météo chic choc ayebi so to ça ba carnaval to ke ba Brazzaville na ba météo ba Dolezi ba Point Noir ba Gabon na météo po météo mata na kara sala carnaval au tuna nga fonde ndenge fo ngamu na sala carnaval na lati ngadios na sali carnaval soki carnaval ata wapi na tous les pays to bandaki ko voyager eza na kisasa soko bomi ngadera tu obomi nenga atotali bamachuda machuda kamwa na ngola mais nga bien nga na sala fonga dios na vrenga dios nga na minute so mutaye loba fona sala omoni ngadada wana masque apambe ezaka 3 masques mobile oui pona kosala ngo fozala mutu moko posala ngo esengaka lar na minito soki mutu amonani producteur tosola ngo na vengable mbale so aloba nga bi tosala banzembo na biso moko kala ya chic shock tokosala ba clip na shoguna abi oui tosanga biso mutu amonani aye na mbongo apesi nga na kosala masque pona ko monter masque wana eliaka la na ko monter masque to sali ba clip na biso kale bandole to ko sala pe ba tie biso pe ba ki to beti voilà to yebi ba dance wana tout na ba shogun na ba vemba le somo to solo ngo ba vemba le somo zomo pa c'est ça vie yango wana ben vie à théâtre yango wana chic shock lo yenge ezali eloko moko oyo lelo nga na oninga na zongisango musique kutu elala ba musicien ba ali ozomo pa ne mais na oninga siko na zongisango yango na bandina na théâtre na renforcer théâtre na ozwa pe chaîne na biso ya YouTube bakambutu makamutu ezo banda ozomo pa ba mettre l'homme baza pembe na nga ngambe na zaka na mettre l'homme mettre l'homme yemdaka brad wana nga ozwi na papier yanga ozwi na prof Kamale bango muntu nde bazaka pembe na nga wana nde bureau na nga pela donc yango wana voilà fondé to komi chité na biso na chité na biso question mo kasuka to monaka ba départ ezaka trôner na hôtel ko lufuno question mais na monaka présence remarquable ya mutu moko banda bo banda na yebe na chic shock lenge ti lelo azala kaka présence yelongi akala elobela kabino nini tango mona kaye à chaque fois bazo longa malgré ma bena bala mozala tabo mona ngelonga kala banda kota groupe show atika olongwati et ça la kunde bon neti ogolo wa ye aumeli alongwakate boso ete obito lo batisi zizi mondeke azali awa zizi aumela ye bango ba ancien kolega kutelonga kala azala katile ozo comprendre ozui zuna azati lelo amutu akala zongo elonga kala eza nango na sens te ya koloba po aza ya longwaka te no bazuna longwaka te zizi alongwaka te on baza batakala ozwi nano banani balongwaka te zongo batakala baza wana neti zuna ozwi namna elonga kala aza mutu moko po mezalaka ezani mwi na vie na musala nyonso to soki musala ezangi rigueur mutu oyo omonaka ndeti na bapale tozalaka omona papa wana bana balingaka te mpo nani po papa wana aza trop rigueur alingaka te buzoba ozokomprendre tellement alingaka buzoba te bakomona papa wana mabe ozokomprendre bango bazolia bambongo baosala makambo ebele mais elonga kala azalaka na susi ya oyo président alinga président alingini mosala oyo ezosalama esalama selon ye lela banda groupe na bandaki ona mutu te eloko wana esalama tole nga na ye na sola na bamami nayebisa bango vie azosepela na bino te mpo na nini bino boningi kosala kaka selon bino fo kosala mpe selon kolo groupe bino kosalaka selon kolo groupe te ezali lokola bolingi ete vie azalaki ana bapota na ye bango babenganaka vie
okende solo mais lelo elongaka bazalaki na solo wana na solo wana azondima na basisi na basolo wana bazondima point bango babenganaka vie na solo mais vie ake poto akosengaka esu mbongo vie atindeli bango omonaki motema omonaka ngarela ya motema malamu comprendre mais bango boyeba te ko bolia mbongo makala moto likolo motu les mêmes motu bosekaki les mêmes motu lelo aza boye biso groupe ezokende nango bien eya très bien pena tookee bien groupe na biso chef pour le moment eza moment chef à groupe moment donc chef oyo atangi répétition makambo to etali technique makambo tu eza elongaka côté ya discipline eza amour. Voilà, merci. Donc, chité, ma dédicace, mon numéro de téléphone, on a besoin. Merci à tout le monde au Bolanda qui biso, c'était là fondé de pouvoir Funtoto, Fututu, fondé, qui n'a expliqué, n'a dévoilé, Bamakamba Chic Choc. Cela veut dire, vous pouvez savoir confiance, groupe Zali, Maramno Zali. Donc, Chic Choc, le Koufité, et Bimisa Batou, bactéries, voilà, merci beaucoup. Continuez à s'abonner à la chaîne Epso, Métro Makengo Tapis Rouge, ça fait vraiment plaisir. Fondé to comme Nasuka, ba dédicace non ba to ko remercier ne ba te belé ba la ndion émission lelo et belé puis ceux qui moyen ko za sa numéro de téléphone na yo ba ko benga yo par rapport moi ba vraiment pe ba remerciement kandezala. Voilà. OK, na sengi merci mingi elo na yina loba eloko papa wemba bana ekoloba zaiko ekufa te biso boke c'était ekufa mais zaiko te po lelo yo ba tunde za bo chic choc ekufa te ya unte sala ba groupe nyonso ezala ba tout place bazali balinga te chic choc ekufa ya mo moni ke to garda ngo ezala to zala besoin ba mbongo te nini te mais to linga ka groupe ezala toujours donc ndenge ye moko ngadada mo keke sengeze ngana mangwa mutatindela ba mbwengi asa modala pante donc yende mutasala ke ba fondé futu bazala donc c'est ça na pesi Emily Gatondi na bana bazana Londres mbote na pesi moi sina ngai Linette na bana na ngai Claude na nani Claudia mbote na pesi bango tumbote na pesi na bokilo na ngama Sophie na mapela na pesi bango tumbote voilà. Voilà. Merci à tout le monde. C'était la fondée Futoto. Donc, Oyazali Moko, il y a 4 Chic Choc Loyenge. Beaucoup de ceux qui s'abonnent. La chaîne Abisso, Mettons Makengo Tapis Rouge. Merci à tout le monde. Mettons Makengo. Papa, Mettons Makengo Tapis Rouge. Tapis Rouge. Tapis Rouge Bolanda. Chaîne Oyo, Batebele, pour s'abonner. Pour essayer et continuer. Pour Moussous Nakati. Pour continuer. Continuer, oui, pour continuer pour ça. Photo banda to banda penda zéro po bato ba yeba théâtre banda kandele na ko expliquer bango ne ba groupe nzo ezalaka ba groupe salongo tito koma na binzo to tito ya na Chic Choc Loyenge. Voilà, merci à papa Métro Makengo et Simon Kabak ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba. Merci à Ness Maman Christelle Mbumba Makengo la pesimbote. Merci aussi à Ness Makiadidia Tabor papa Jonathan. Merci à Foulé Lokisou Chinois Noir. Un clin d'œil aussi à Famille Molasoko, sans oublier les cœurs de l'homme, Irène éclairage public avec les royaux, avec les jaunes. Merci à Simon Caméra, héritier Jamba Montréal, dans montage Montréal aussi. Merci à toi, mon ami aussi Elonga Kala, là où tu es de bonnes choses à toi. Merci. Quant à moi, je dis bye. Maître Makengo. Betutu yangaleri keriga ko community selamba batuge ni fumu ino keriga uje papa uki sarisa bana bayalwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mwana mambot landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Makanda boyigoyela, ungeri ki makanda boyigoyela. Yafisa, lengi. Feroze ayagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengo.
Shadombala